Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTCMB, bienvenue à ce magazine sous le projecteur, un magazine conçu par la MC Pro pour décrypter pour vous l'actualité qui défraie la chronique en République démocratique du Congo. Lelo Toyambi Ndeko Moko, Ndeko Nabiso, Ndeko Nabino Boyebiye, Eza Yannick Batekisa Malola Oyazali, acteur politique et en même temps également acteur économique. Awa Toyambi na casquette ya acteur politique. Tokosola nae makambo ezotungisa bino makambo etali mboka lokola loi des pères et des mères. Nyoso tokobetani masolo awa donc bozala scotché bo déplacer te puisque Yannick Batekisa za n'importe qui te ayebi ndenge nini balobaka. Nazalinga mokote nazali na concert nanga Vianney Kiasaka. C'est avec elle que tozo présenter ou tozo co-animer émission Oyo. Yannick Batekisa mbote na yo. Mbote papa Richard. Toyambi awa batu bamitunaka ba comprendre susu te eske Yannick azasu awa za susu te eske Yannick na Orange ndenge nini tomesana omona ye azo aider biso na mamba communication mais Yannick lelo position posture est comme un peu compliqué. Ukoloba na bango nini Yannick? En tout cas merci. Et ngana koloba na bandeko ba Holanda biso o ba eba inga na télécommunication na bima monde ya télécommunication te nazali mais na volé mususu parce que l'autre fois j'étais agent reconnu à réseau Moko mais actuellement je suis partenaire il y a ba réseau partenaire de Vodacom, partenaire ya Fricel, partenaire ya Airtel et partenaire ya Orange. Donc aujourd'hui je suis distributeur il y a des produits à télécommunication via une équipe Oyo tout ça sur terrain à Wanambanzangungu tout comme na Kinshasa. Donc bandeko Oyo bomesana komona ngai na Orange na tikala susu agent affilié direct te ya Orange mais na koma partenaire na bango. Donc nous sommes toujours là dans le cadre de travailler avec les réseaux de télécommunications. Et base il y a structure ou bien PME on a créé à Kinshasa ou bien en Banzango? Oui, la direction est à Kinshasa. Ils à Kinshasa actuellement. Tous en Ayulo Ezo, avenue Ezo numéro 51. Tous en siège, ils en mais le département Moussoussou ils appellent à Panabiso na province. Yannick Simbité puisque en volé ça makasi trop comme regrouper ba réseau nyonso et ça grâce à effort et amour à travail à détermination à sacrifice ou bien ça makamususu. Non monsieur Richard, étant jeune, il faut tous en avoir initiative parce qu'aujourd'hui si nous souffrons dans notre pays parce qu'il n'y a pas assez de créativité personnelle au Nakoyi Koloba. Quand on a travaillé dans ba réseau, j'étais engagé chez Tugo depuis 2011. Alors, je ne pouvais pas s'aventurer dans Misolo Oyo, par raison de bande quoi na babane ko futangai non. Je savais qu'il fallait qu'on s'investir, il fallait que to créer pebiso ba emploi. Voilà pourquoi nazala qui toujours na moi ba économie nanga, yango esali lelo yo, nazala partenaire ya ba réseau et à part ça naza pe partenaire ya Bracongo na Bralima na niveau ya Kinshasa parce que j'ai fait aussi la distribution de la boisson. Donc c'est des entreprises munene ndeko Yannick osali wana. Oui, Sagras Business Kombo Nango et ça date de longtemps, c'est depuis 2015 de tout ça qui en marche et aujourd'hui ça évolue, on a déjà plus de 20 agents oyo baza payé chaque mois des pères de famille, des jeunes oyo toujours ko travailler na bango. Osuki wana te Yannick Batekisa osuki wana te au lancé au cotypé na makamba société civile à lançant fondation les amis de Yannick Batekisa Malola. Qu'est-ce que vous avez recherché pour créer fondation wana? Vous luka nini puisque toyebi na mboko yo makamba ba fondation ezala tengama toujours mingi na politique comme on est politicien moko boye est-ce que ça vraiment Yannick ou bien politicien mo za na sima? Voilà, merci beaucoup pour la question. Par rapport à la fondation, les amis de Yannick Batekisa Malola, on a salué les membres de la
na saluer cordon national ya fondation Jansi Disweme. Fondation tout ça là qui est sur base des réalités au tozomona sur terrain. Parce que nous étant natifs ya Congo central, étant natifs ya Mbanza-Ngungu, to sali to amener ba enquête, peut to sali ba observation pendant tout ce temps où to vivre dans le territoire ya Mbanza-Ngungu, pendant tout ce temps où to vivre dans la République démocratique du Congo, selon ba observation na ngai, population na biso eza malmenée. C'est une population où on a lobaka ezala qui conduit pas aveugle. Parce que on oublie souvent que la population est un peu d'éducation. Quand je parle d'éducation, il y a éducation, ma classe T, il y a éducation, la population il faut base. Alors on avait vite compris, je voyais des fondations, mais après avoir observé que la fondation a vraiment quantité, il y a faire comprendre la population sur ce qui est la mentalité, sur ce qui est autofinancement, sur ce qui est comment tokoki biso moko kobongisaka babisika otozalaka. Donc yango epoussé na créé fondation avec des missions spécifiques ndeti pour remettre Nzambe boso na biso, parce que na remarqué que Congolais tozo meke un peu dérouté par rapport à Bonzambe. Or ce peuple moko boye bungi nzela Nzamba ko délaisser bino des souffrances et misères ekoya biso na fondation les amis de Yannick toza pe na objectif ya ko remettre Nzambe liboso. Voilà pourquoi au monde na kati ya fondation les amis de Yannick toza na ba membre pasteur oyo mettre fois na ba réunion ata déverser et pas ba membre pour aimer kempe ko réveiller bango pe ke Nzambe tokoki ko bossa na été Nzambe il faut toujours tout ça liboso. Merci beaucoup, Cordon Richard. Monsieur Yannick Batekisa, Nabandi Kosalaki, entreprise wana pour na évolution, surtout ya contre Nabiso, o ezambanzango étant jeune, ozo bunda po nango, o lobby ke boza déjà na plus de 20 agents. Tolingi toye ba nambanzango ba koza la combien parmi ba 20 agents wana, en plus fondation oyo o créer ba action ni déjà oyo bosali ozo mona na miso bato. Merci beaucoup, madame. Et si je retenu, Otuninga mituna mibale. Mutuna liboso lobby, Sagras Business. Oyo, nga ina créé qui depuis 2015. Nga na mwana mbanzangu, bana mbanzangu, baza combien na kati. Et na sepeli mingi na mutuna. En tout cas, on a aujourd'hui na lobaki yango 20 personnes au baza na ba contrat na Sagras Business. Bana Mbanzangungu baza 11. Même à Kinshasa, il y a des gens autoroute bango na Mbanza awa, tumema bango na Kinshasa parce que après nous quoi arriver na Kinshasa, on n'avait pas encore confiance na bateau tokuta kiwana. To pesa kina nous confiance na bana ya Mbanzangungu. Oyo to mona ki était bango tokoki peut-être ko evrer na bango na nous dans un premier instant. Mais si le lopé bana Mbanzangungu baza na kati ya Sagras Business na Mbanzangungu tout comme pe na Kinshasa. Nini comme priorité beaucoup sala kuna na lombo serrage na compte ya fondation les amis de Yannick Batekisa. Merci beaucoup pour la question. J'espère aussi que le bayango qui ba milliers ils allent toujours différents. On a battu ya lombo serrage bande konanga ya lombo serrage. Tozala ki na lombo serrage j'espère na mois d'avril. Et tous en requête au bango bapesa ki biso. Mais et loko auto monaki et na requête on premièrement eza nzela. Nzela eza impraticable. Dédé ba komela ki biso bazaka na difficulté ya ba école. Ba école D3 centre de santé. Baza pe na problème ya kokutana na mboka wana msuiza de l'autre côté ya mai. Baza pe na problème ya pont. Parce que mai moko ba ya munene to wana ngo na côté wana babenga ngongo. Mai wana eza vaste. D'ailleurs dernièrement eto kindai kuna il y avait une forte pluie. Oyo bandeko ya ngambo wana to kutana kité parce que moi to traverser ezala kité baza pe na problème ya pont. La problème grave ya makasi. Oui. Biso tango ba pesi biso requête oyo.
tokobomba yango te tokosala effort ya kokende nango acquis des droits parce que voilà tokende nango acquis des droits parce que bato bakonza bato bakamba territoire ya Mbanza Ngungu bato oyo bazo kokamba province ya Congo central tant que bango baza na tante ya kokoma babisika mosusu biso tozala na pona ko aider bango fondation les amis de Yannick tokosala document oyo tokotinda na acquis des droits po basunga bandeko na biso wana parce que baza vraiment na difficulté nzela eza impraticable pont eza te oyo ko ya pona ko traverser ma ya Ngongo et puis baza na ba centre de santé te. Donc si un problème survient dans le village Lombo Serrage, il faut baya rapidement dans Mbanza Ngungu alors que c'est à 19 km. Donc ce que ça nzela ya mabe. D'ailleurs pona kokoma kuna ezwaki biso temps parce que nzela za mabe. À un certain niveau donné, fallait qu'il totika mutuka tokota tozwa ba moto parce que nzela eza impraticable. Tokosa l'effort ya ko remonter et requête oyo bango bapesaki biso et pas ya bato oyo bakoki kosunga et au cas contraire fondation les amis de Yannick vu que toza pe wana pona ba infrastructure de base to solola ki déjà na bato ya Lombo Serrage pour que na ba effort na biso to mekempe ko semba ba instrument oyo ekoki ko aider bango dans un premier instant ba mekempe ko banda ko bongisa malem benzela na bango bisika oyo eza assez grave pour na bamituka ekotati epa na bango. À part cela, je tiens à vous informer que Lombo Serrage tozolobela awa ezalaki centre moko munene ya service national ya semence tilelo soboke kuna bokomona que tilelo ba installation ya Senasem eza kuna meza déjà en ruine ba tracteur pola kuna. C'est aussi l'occasion pour nous ya ko rappeler ba autorité que bosala structure mo kuna se bosana yango biso tozo rappeler bino si moyen ezali bozongela système ya ko produire ba semences améliorées kuna na Lombo Serrage. Ça peut permettre aussi bandeko bazali na ngambo wana bakoka ko s'en sortir. Le 9 mai ezalaki mokolo oyo gouverneur de la province, son excellence Guy Bandundungi Dakokisaki, une année depuis accéder na poste wana ya na tête ya province. Alors les alina bandeko mususu bandeko ya ba jeune Asbel il est temps mouvement citoyen Mbwetete ba organiser qui messe d'action de grâce na Saint-Joseph, église Saint-Joseph ya Quintano pour célébrer une année wana ya excellence monsieur le gouverneur de la province du Congo central Tolandango. Après, tu continues ma solo na biso na ndeko Yannick Batekisa. Docteur Kibano Ndungidi, Singawa Yala, Congo Central. Kongo kumanyima maputwana tunakaka yaku yesitwa kala kaka yaku lungu kalungu. La 1 du gouverneur Guy Bandou a été célébrée dans la dignité à Kisantu le mardi 9 mai 2023 par la population du Congo central. Sous la conduite de l'Asbel, il est temps, puis dirigé par l'infatigable et inamovible Manassé Moutsenga, son coordonnateur régional, en collaboration avec le mouvement citoyen Mbwetete, dont Giga Sima, la coordination, il s'est tenu une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Joseph de Quintano afin de remercier le Seigneur. Soutien conditionnel de son Excellence Cuba Ndungidi, gouverneur de la province du Congo central, qui ne ménage aucun effort pour procurer le bien-être à sa population.
La messe d'action de grâce a été dite par l'abbé Delvaux Corneille du Wampouvessa, curé de la paroisse Saint-Joseph, qui dans son homélie a exhorté le peuple de Dieu de soutenir l'autorité provinciale qui préside à la destinée de cette province avec tact et amour. Guy Bandou a déjà beaucoup fait pour cette province et ce qui reste, il le réalisera assurément grâce au concours de tous à rachérir les curés de la paroisse Saint-Joseph de Quintanou. Saint Paul à Timothée donne une autre raison, une raison particulière de prier pour tous ceux qui détiennent l'autorité, particulièrement l'autorité politique. Il les souligne afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Aujourd'hui, partout dans le monde, tout celui qui détient une petite parcelle d'autorité a un problème. Parce que quand quelque chose ne va pas, on regarde d'abord les responsables d'autorité. Oui, très souvent, l'autorité, et particulièrement l'autorité politique, est regardée dans ce qui n'est pas encore fait par rapport à ce qui est déjà accompli. Et pourtant, qu'est-ce qui ne se passerait pas si l'État était totalement absent? On serait dans l'insécurité totale. Oui, même si nous ne le savons pas, même si nous n'avons pas l'impression que cela est fait, la présence de l'autorité sécurise notre vie. Pendant sa prise de parole, le coordonnateur Manassé Moussenga, émerveillé par la présence de cette population qui a répondu présent à cette messe historique, s'est excusé au nom du gouverneur de son absence et de celle de son vice-gouverneur Grace Bilolo. Cette absence, a-t-il déclaré, est due uniquement à leur agenda extrêmement chargé. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Dr Guy Bandou et son adjoint, le VG Grace Bilolo, m'échappent en ce moment de vous dire qu'ils sont vraiment désolés. Et ils s'excusent en majuscule de leur absence dans ces lieux suite aux occupations qui sont venues de manière brusque. Et à nos camarades des différents partis, mouvements et associations, à notre paroisse, à nos paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph de Kipara, nous vous disons un grand merci de ce que vous avez témoigné comme amour et détermination d'avoir répondu présent en cette invitation à laquelle nous avons opté en même temps à laisser nos autorités de province entre les mains du Seigneur. La messe d'action de grâce a été suivie par une conférence débat importante que l'ASBEL Il est temps a organisée de l'autre côté de la route nationale numéro 1 dans la salle de fête Mayalos. Axé sur le thème la cohésion provinciale, gage du développement de la province, l'orateur principal, le coordonnateur Manassé Moussenga, a démontré noir sur blanc le bien fondé de la lutte pour la cohésion provinciale que ne cesse de mener son Excellence Guy Bandou Ngidi, gouverneur de la province du Congo central. Sans cette cohésion, il est impossible d'atteindre le plein développement de la province vu de tous les habitants du Congo central. La cohésion provinciale qui est prônée par son Excellence le gouverneur de province, Dr Guy Bandou, est la liste symbole qui a paix, symbole qui a guine, symbole qui a unité, Oyo, et Kosumabiso, pour développer la province de Biso, pour échapper au mal, il faut qu'on les politiques de développement durable de la province de Bourg. Au cours du débat, supervisé par les coordonnateurs Manassé Moussenga, la population, sinon les participants, à travers leurs interventions, ont plaidé pour les changements de la classe politique provinciale actuelle, entre autres les députés provinciaux,
cause des différentes crises que connaît la province. C'est aussi depuis premier gouverneur Banda, si le logo, c'est de telle idée, et ça va gouverner, mais ça va député la mission de Bazosa la mission passe. Bamonde Bazosa la mission passe dans la province, pour la ligne. Mention, chaque fois que vous provoquez ma mention, pour la banque va gagner dans ma famille, dans ma c'est vrai, tout ce monde a un biso ma peuple, tout ce monde a un sima. Bango est là, on est sur ce salima, pour la confiner intérêt dans bango. Quand ça a vraiment tout rôle et ma casse, et le bien va dire que tu vas voter les sous. Tous les anciens députés, on va juste à laquelle on va intérêt dans ma famille, dans bango. Présent également à cette conférence débat, les écoliers de Kisantu ont profité de l'occasion offerte par l'ASBEL il est temps pour adresser un mémorandum à leur gouverneur, son Excellence Guy Bandundungidi. Nous, apprenons et personnel enseignant du lycée Fouki, venons présentement auprès de votre magnanimité pour solliciter de votre part la résolution des problèmes qui handicapent le bon fonctionnement de notre école. Il s'agit principalement de la double insuffisance des salles de classe et des bancs pupitres. L'école de premier choix dans la cité de Guitane, le lycée Fouki ne dispose que de 9 salles de classe pour un effectif pléthorique de plus de 800 apprenants. Gratuité de l'enseignement de base oblige. Aussi, venons-nous auprès de votre autorité pour solliciter la construction d'au moins 3 salles de classe et la dotation de 100 bancs pupitres. Le coordonnateur Manassé Moussenga de l'ASBEL il est temps a pris l'engagement de faire parvenir cette doléance des élèves du complexe scolaire Fouki au patron de l'exécutif provincial. Ok, nous avons reçu le mémo des élèves. Nous allons le renvoyer à son excellence, monsieur le gouverneur, parce qu'il lui est adressé. Nous promettons que votre mémo va arriver. L'autorité. Merci beaucoup. Il s'est de signaler que depuis son accession à la tête de la province il y a une année, le docteur Guy Bandundungidi se bat inlassablement pour fédérer tous les Bas-Congo et les habitants du Congo central autour de la vision du chef de l'État. Les réalisations du numéro 1 de la province ne visent qu'à matérialiser cette vision pour que la population du Congo central vive mieux dans sa province. Ndeko Yannick batekisa to koti sikoyo na masolo oyo population azozela. Ndeko Yannick lelo tomoni sima na yo bandeko na kanisi ba cameraman bazo lakisa biso tomoni sima na yo parti politique Ligue des serviteurs. Oyo kamba makaboyebi na ndeko na biso de père et de mère. Nkolo ba mobenge de père et de mère ezali ndeko na biso Ntingi Mpululu. Mais ba leader baza ebele ndeko Yannick baza ebele ba leader ba Congo baza ebele mais yo ponyo kota na parti politique ya ndeko Ntingi Mpululu déjà félicitations za na bandeko musu ba ko féliciter yo na lobi biso te bandeko musu ba ko féliciter ya kotifuma na parti ya ba Congo puisque eza pe débat esalema ki pourquoi tozo kindu kozala ba binati nkutu na ba parti ya ba tribu mususu mais lelo ye ndeko Yannick za na parti ya ba Congo mais ba Congo baza ebele yo ponika ka Ntingi Mpululu pona nini? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces partis politiques Ligue des serviteurs pour adhérer à Kati? Ah oui, premièrement, nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, nous sommes chrétiens. Alors, étant chrétien, nous avons ça là, et nous avons consulté Nzambe de Dieu, nous avons consulté le serviteur de Dieu pour la formation. Alors, choix pour Ntingi Mpululu. Et ça par rapport à l'état parce qu'aujourd'hui, nous avons des politiciens et belé baza stabilité. Baza stabilité, vous avez une place. Baza stabilité. Les politiciens baza stabilité, c'est-à-dire les lots au monnier na regroupement Songolo, lobby au monnier na regroupement Songolo. Stabilité déjà. Eza moko ya ba qualité oyo Nzambe azosenga politicien azala na. Choix ya Ntingi Mpululu eza na lobi yango bien parce que Ntingi c'est un père de famille, Ntingi c'est un homme très intelligent, sage oyo asinya makambo o batu musu babanga. Nous étant jeunes, tant que nous sommes dans la scène politique, on ne peut pas faire cette erreur là, il y a aucun n'importe où s'adhérer ou bien
pour faire partie à n'importe quel parti. Non, il faut qu'on soit temps. Il y a pour étudier l'objectif, il y a parti. Il faut qu'on soit temps. Il y a étambolé à parti. Il faut qu'on soit temps. Il y a comportement, il y a initiateur, il y a parti. Donc on a vague que vi que boye bazalaka boye, vi que boye bazalaka boye, yo ozu omizindi sikuna. Il a fallu to consulter na nous yeme ko apesi biso mission ana. Le Dieu le Père apesa biso nzela ke kende boye. Parce que bato bakenda bango moko ya moni babunga. Ndeko Yannick Batekisa ozali membre ya Ligue des serviteurs ezali parti politique à autorité morale Tingi Mpululu, honorable Tingi Mpululu. Oyebi ke mikolo yo loi de père et de mère on dit ça la succès yé comme outa yo lobango ke ya signaka na bangane lo côté muta porter loi wana. Mais yo zo analyser loi wana ndenge nini. Biso awa ngana ko lingana ngana ko bala nakobala angolaise, nakobala zambienne, nakobala française, mais ce qui na boti bana na bazana droit mon côté ako comment ozo estimer loi wana na analyse na yo kozala sima ya autorité morale noté mais zala pour le peuple comment ozo mona loi wana pour na répondre bien à la question nazozonga na Bible tozonga na Bible bandeko boyoka déjà na introduction ya zali serviteur de Dieu tolobaki avant awa que soki to nzambe liboso te c'est tout ça biso moko moyen to ke liboso exact to ke la Deutéronome chapitre 1 verset 13 Bible lobi na biso nini prenez dans vos tribus des hommes sages intelligents et connus mettez-les dans votre tête et je mettrai ma main sur eux. Nzamba lobini. Ba tribu on peut causer la tribu ba syrien, tribu ba italien tout ça. Nzambe place on a alobaki tribu, c'est-à-dire esika oyo bozalaka. Ngai naebi lelo on a ko kuta ma peine à voyager mais j'ai ces choses impossibles parce que je me suis déjà marié à une Congolaise parce que je savais déjà que à la longue nakoki pe kokoma mokonzi ya mboka na ngai parce que moi je suis congolais de père et de mère. Nakoki ko bala mpaya te parce que je savais que Nzambe déjà apekisaka ni biloko mo wande ngwana. Ah oui ba yango déjà. Na ngana yebaki que Nzambe apekisaka ni biloko. Ko ba tumiso bazolo ba bo créer nani bo créer verset wana. Non, biso to créer Bible te. Biso to créer Bible te papa. Bato ba komi bino argument na bino ekomi kaka verset wana, verset wana. Est-ce que na ko pesa bino verset mususu? Bozwa Exode 18 21 botanga ngona bandako verset mususu bozwa 1 Timothée 3:7 bolanda mateya o nzamba azopesa par rapport ya kibokonzi de nyonso bazo renforcer la loi de père et de mère tozo renforcer loi de père et de mère parce que biso toyebi yango bien bana ya République démocratique du Congo toyamba ba exilé trop batu bakima ba guerre na Brazza baya si le loto wana bangwa bakenda kate batu bakima ba guerre na Angola baya si le loto wana bangwa batu bakima ba guerre na Rwanda baya si le loto wana bangwa et yoko suka bongo te ba infiltrer biso mboka waneze lokwa ko bomba te c'est tout le monde qui sait c'est tout le monde qui est informé que nous sommes infiltrés ba côté la biso na mboka. Alors pour protéger les postes de souveraineté il a fallu honorable Nsingi azwa risque parce que oyonga na ebi il y a un député na otanga kombo nete pour na osala publicité na été alobaka ki député oya komeka koleka na TV oya komeka ko mema loi na parlement ko kufa biso bansingiste toza maboko likolo pour na honorable Nsingi Mpululu parce que abangi risque te ya liwa azwi loi wana inde tina parlement wo et puis eza loi oyo congolais nyonso andimaka yango mais par kobanga biso tosolola na batu sur terrain tosolola na batu na Kinshasa tosolola na batu na Matadi na Lubumbashi d'ici par là bisika nyonso tokenda d'ailleurs eza na mwana moko ndeko na biso moko ya Lubumbashi oyo atindelaki biso video na kopesa bino yango ya ndenge nini bandeko na Lubumbashi baza na esengo ya loi wana bati kokosa population congolaise Nzambe ayebisi biso ndeko na bango na Lubumbashi mutazo telemela loi wana bon voilà biso etali biso ti
Ngai net ngai Yannick Batekisa Malola. Je suis congolais de père et de mère. Loana pona ngai eza mabete parce que Nzambe déjà lobaka bien avant que bino la bino bokambana. Mupaya ko iko ke kamba mupaya côté mususu te. Parce que Nzambe ayebaki que le mal peut survenir. Mabe ekoki koya tango to pesi confiance pas mutuya ya région mususu. Dans un exemple, na cousin na ngamoko abotana camerounaise. Moi na maman na bien kazonga na Cameroun, mais moi na totikala ni awa. Nano aniata sol camerounais. Mais ce qui match ya RDC contre Cameroun, moi na zakane pour Cameroun. Wane toke kutu na bale. Toke musika te toke na bale. Azalakane Camerounais ce qui match ezobetama entre RDC contre Cameroun. Moi na zakutu na mwana muki. Siko boye bisangai mutu ya koiko za président de la République. Mutu à cause de la président ya Sénat, président de l'Assemblée nationale. À cause de la n'importe qui te. Bande konangai bakongomani neto loba. Dans la muka. Ce qui fait des fois aujourd'hui, on a des politiciens instables. On a des politiciens qui ne respectent pas les normes. On nzamba pesa, ba dirigeant il faut bazala nango. Un dirigeant faut la responsable, un dirigeant faut la modèle parce que nos politiciens ne sont pas modèles. Au moins, un politicien, moi, il y a 1000 femmes. Un politicien, moi, j'ai vu des politiciens qui ont 1000 maisons. Pendant qu'on a bien, kuna mwasi. Alors, quand ils sont flattés, na bambongo, il y a un moment où on cédé, babo ya makambo o eko sunga Congo, on a ba intérêt na bango privé. Et les intérêts privés na makambo wa salité. Alors, nous sommes contre ça. Nous sommes contre ce genre de politiciens. Parce que les loyaux, ceux qui te protègent, poste la souveraineté primaire, tu as un risque de koyamba mupaya à diriger mon cannabis. Alors que, biso na Kikongo, tu l'as nzenza katunga fata. Nous à Kikongo, on dit nzenza katunga fataku. Il a qui si mupaya atunga kamboka te. Mais Babelge au Bayaka a batongela binomboka. Bon, Babelge batongela binomboka, c'était un contrat gagnant-gagnant. Il y avait des histoires oui, wana zalaki ne mususu ezaki contrat gagnant-gagnant. Ezaki ezana biloko o bango bazwa bango petit lelo ba sepela nango. Koto biso to perda po bandako na bango batonga musu ekweya ekufa ebeba. Wana ezalaki gagnant-gagnant. Ezaki te loko moko no, mupaya moko ayeneka na bolafa. Nde tolobaka na lingala biso bakinwa bana kin bana mbanza o na bola foye no ka boye na mboka bato yo kotongela bango pale esimba te papa Richard même madame yo ko sala ngote il y avait un intérêt o esala kike bango bazo eloko biso batongela biso banda. Donc olobeli likambo ya ba politicien pona yo oyo ngana comprendre na lingina tuna kaka mutuna moko pona yo quelles sont les qualités d'un bon politicien. Un bon politicien cause à ndenge nini selon yo. Voilà, merci pour la question Anna. Madame lelo mboka na biso to apena ba problème ebele parce que ezana ba règlement mususu oyo nzamba mitela déjà na maloba na ye biso to respectera ngote ezana makambo o nzamba yebaki déjà que awa il faut ezala boye. Pona makambo etambola boye biso to respecta ngote ba qualité ya mutu oya ko kamba batu eza ebele ba règle oyo mutu fa kamba batu fa za nango eza ebele. Madame, ce n'est pas n'importe qui peut gérer. Parce que la gestion c'est quoi? On a vu selon biso na ligue de serviteurs, la gestion c'est bien utiliser les moyens au baté liboso na yo, moyens physiques, moyens financiers et personnels. Ce n'est pas n'importe qui peut gérer. Pour la première qualité, eza oyo bana mboka il faut baeba. À qui on va ça la confiance à gérer bango. Un, il faut azala mutu oyo abanga nzambi. Mutu oyo abanga nzambi na lobi pasteur te. Mutu oyo abanga nzambi. Mutu oyo abanga nzambi bomona na sima na ye. Azalaka na mwasi moko. Yo passe ba passer ba banga nzambe te. Non. Pourquoi ne lobi bango te? Papa Richard, ngala boyo ko lobaki ba pasteur parce qu'aujourd'hui il y a des pasteurs au babanga na bango nzambe te. Oh, mais qu'on se dise des vérités. Et là ba pasteur babanga nzambe te bazali ebeli. Mais et là ba tumso azane pasteur te mabanga nzambe. Alors parmi les premiers critères
oyo nga na moni na Bible o nzamba tsa abi mutu ako kamba baninga na ye il faut azala mutu oyo abanga nzambi parce que akobanga koyiba akobanga kosala makambo eza ya salite o batu musu ba mona normal ye il faut amona yango anormal qualité mususu eza nini ko apprendre mutu akokamba baninga Bible lobi faut azala intelligent faut azala intelligent c'est-à-dire faut bo sentir na kati na ye moi soit wana ya ko apprendre d'ici par là dès boy na pesa exemple ya honorable nangai mon mentor Tingi Pouloulou. Mon autorité morale Tingi Pouloulou après avoir à partir déjà à 5e des humanités ye atanga ki na école ya snela ya humanité na ye aki kotanga ngo la kin dès 5e des humanités déjà DG à l'époque ya SNEL après ça qui mitindo bataye parce que ba monaki déjà kati na ye ba mvi wana ya koyekola ba posa wana ya koyekola parce que aujourd'hui même à l'école ba enseignant ba souffraka aucune école bo mona mutu aye classe ma éviter pourquoi aye classe mutu au fois kamba baninga fois apena critère wana ko yekola ndeko Yannick en tout cas toujours rappelé na ba téléspectateurs na biso ki to yambi ndeko Yannick batekisa azana makambo belé koloba na émission moko ko simba te ya c'est pour cela ndeko Yannick limbisa biso to kata pusi ba qualité wana eza belé mais ndeko Yannick en fonction ba qualité wana oyo tangi awa les deux là oyo tangi lelo tozomona surtout jeunesse génération na bino ezoko se plaindre trop na ba oyo to tinda na assemblée à la provinciale et à la nationale ba député na biso bozo reprocher bango nini juste oyo bino oyo yo Yannick batekisa lo biso komi député okosala te nini bo reprocher bango eza kuti na opération bazolo ba bengana député akala. OK merci nga eloko na ko reprocher na bambuta en tout cas tolinga bino metango esimba te il faut tolo ba vérité ndeti nga pena bolimbisa na loba na nga vérité. Là, je parle particulièrement il y a biso na Congo central. Ba muta na biso na ba jeune bande ko mususu oyo bazwaki déjà ba chance wana ngala obenga ngo chance pour d'autres fois to landeli bien ba mérita raté na ba bisika na bazala ba député. Ba eza ba so ba bazwa ba chance wana on za ba député. Chance eloko pamba. Donc première erreur na bango pona ngai ils ont un manque qui a suivi sur le terrain. Parce qu'ils sont trop absents sur le terrain. Vous voyez, Bible Lobi Nabiso, Mukambi, à cause de la chefté, à cause de la serviteur. Quand on parle de serviteur, Azam Mutro, Azam Mungamba, Mukambi, à cause de la patron, tout ça, Makolo Likolo, Mesa, si un entrepreneur, Basala qui patron. Mais il faut qu'on dise, au peuple, il faut chaque fois dans la population. Première remarque, ils étaient trop absents sur le terrain dans la population. Mais ils sont toujours là, donc jusqu'aujourd'hui ils sont toujours absents. Voilà, jusqu'aujourd'hui ils sont, merci de m'avoir complété, ils sont toujours absents. Deuxième observation, dans la salle, dans la biso, honorable député, il y a Congo central, comme si envie à quoi prendre les alaki pénati. Parce que un homme politique, nous avons la population, elle a la communauté. Il faut koye kolaka. À chaque fois, pour mailler les baksama, qu'est-ce que tu pouvais faire pour un changement quand on est ici, oyo vana. Mais Yannick, ça c'est le mot reproché bango, c'est comme si bazara soudete, c'est comme si mtazana na mwa coin na ye, c'est comme si bazan liaison était na bande comme sous la politique. À part nous formation, bambuta na biso, omoni ki mukongwa, hein? Ki mukongo ba memango na politique. Ngala okumisa nzambe asala yenga grâce na tambola na mwa ba ville belé ya République démocratique du Congo et parce que na yeba ike na kokota makambo yo il faut to luka changement na province na biso ya Congo central. Il a fallu que to apprendre maele ya bandeko ba Swahili, maele ya bandeko baluba, maele ya bandeko bangala parce que bango ne bazalaka toujours na scène nationale na makambo etali politique. Ça on le sait très bien. Qui mukongo pe ebomi ba mbuta na biso donc azana mwa kwena ye moko boye
cohésion na baninga na ye ezalaka te na namona pete bambuta na biso non basali moi cohésion na ndeko moko boya côté mususu rien ake proche na autorité moko boye oyo aza na mayele koleka ye rien eza pe ba erreur biso neti nga personnellement na kosala yango te na ko approcher bato o bazo travailler bien lelo tokolobaki na gouvernement na biso il y a des gens qui travaillent bien alors je ne pense pas que étant député olingo kende o négocier na ye o solola na ye alakisa yo mwa mayele po yo peut-être au sale la roboya je ne pense pas mais bambuta na biso bazalaki mwa boye so ake na mwa kwene moko boye donc ye moko kaka. Et puis fermer même envers les électeurs na bango, c'est ça aussi le constat. Donc oye banana ye eza po senya publiaka résultat un jour batangaka kombo na ye. Mais moi je vous dis hein bambuta lundem vukile mais tu faut vraiment mambo mo mena kedika. Oye banaya ba député mususu eza parce que batangaka kombo na ye na seni. Même bato ba vota ye ba mona ka été. Na parlement na to mona ta leki liboso a lobby. Alors par là, moi je trouve ça... émission peut rien. Émission rien. Vous êtes ici, la MC Pro. Vous êtes là, la MC Pro. Est-ce que les leaders ne sont pas parce que pour la bango, poste wana mérita qui en haute, j'insiste, et ça qui pas chance. Parce que ceux qui méritocratie, balinga qui va s'impliquer. Mais vu que ça qui pas chance, à comme les patrons là, à ma colonne boye, na bureau na afandi na par téléphone, tout ça. Oh, Moussala, il y a honorable député. C'est quoi Ndeko Yannick Batekisa? Yo sikoyo, puisque tu as dit que dans 8 mois, élection au Banda, je crois que vous postulez. Est-ce que les logos de sa population ya Congo central, la base na yo que ceux qui ont commis place wana, ont changé radicalement le comportement nos reprochés na Bambuta? Oui, oui. Nazo profiter pour informer. Na bande konyo so bazolanda biso ya territoire Mbanzangu il des serviteurs et peut ça qui a une chance et peut ça qui a une opportunité après avoir étudié kinga parce que biso na ligue des serviteurs kuna sentiment za la raté il faut ba yo po ba pesa yo confiance na likambo ba confier kinga na za la futur candidat député national et puis provincial une lourde charge mais na accepter ki yango parce que je sais que nous sommes capables. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que Makambouana se reproduise? Première des choses, on a la population, tous à la trissage. Parce que les loyaux, boulot qui est dans le terrain, parce que la population, l'argent ne fait pas partie. Il y a des critères, il y a un leader. Un leader, il accepte que oh, il y a un bon. Population, il faut que tu un leader, il accepte que oh, il y a un bon. Un leader, il a un oh, il a un oh, peut battre bayo qui l'a caillé. Oh, battre bayo qui l'a caillé. Oh, biso na ligue des serviteurs tobema. Oh, faut vivre pour les autres. Mon toi vivra pour les autres. Savoir alors, vivre et vivre pour les autres. Voilà. Il faut que azala modèle exemplaire. Et ça c'est que un leader moko boye, boye bidea que azala mapeka, boye bidea que beaucoup tanana c'est un problème malgré que na komi kutu leader na moti. Beaucoup tanana c'est un problème. Ba fier belé dans nzela. Pour la solo là, ba charisme soki ndenge nini. Population il faut bazala très sage, ya koye ba ko identifier ba leader, il faut leader azala sage, faut azala intelligent, faut azala pe connu. Muto azala connu. Et là, mon toit est un négociateur. Un leader faut dans la négociateur. Sauf qu'un leader, un négociateur qui a aux connus. Un négociateur qui a aux connus. Alors, ça a connu par rapport à la négociation qui a voyagé, à quel nous compte mon corps pour l'intérêt de la population. À quel Lubumbashi ou bien à quel Walaba, parce que Kuna Moussale qui est bien, à quel ils ont ça qui leader à Yéban. On dit parmi Babylon au biso toko ça en place né à moi. Donc nako yate na bandi par les mêmes côtés bimi dit congé parlementaire ngana poto bilamba ba veste tout ça. Pour ça il faut qu'on se dise la vérité, il y a certains députés nationaux depuis ou provinciaux depuis bazawa na 4 ans ngoyo
en tout cas base lukaka bango hein eza message pe to pesa bino batu na bino ba vota bino ba luka bino makasi fo ba mona bino kala ba na souci ko mona tabilongi na bino ndeko Yannick tozo silisa émission mais na kozanga te ko silisa sans ko poser question suka oyo nazo tuna yo toza na 4 ans Ligue des serviteurs aza membre union sacrée Ligue des serviteurs azo bunda pona kwa soir vision chef de l'état na mboka oyo siko bino moko tango bozo sala introspection. Qu'est-ce que vous pensez à bilan président de la République? Si aujourd'hui faut baloba président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi a fait sa bilan aux Hollandais. N'est-ce que vous avez vraiment un bilan ta union sacrée? Bonne question. Bonne question mais il faut répondre ça. Oui, bonne question et mérite la réponse non? Alors, on a eu bilan à biso est largement positif. Largement positif parce que nous sommes de l'Union sacrée, mon parti politique est de l'Union sacrée. D'ailleurs, le 29 avril, Tozaki Bissonio sur la stade des Martyrs, on a sorti officiel il y a l'Union sacrée. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mon président, un homme élu de Dieu. Un homme élu de Dieu. Aujourd'hui, mais c'est la tour de vérité, aujourd'hui, s'il y a des gens au bazo boudé, il y a son excellence président. Félix Antoine Tshisekedi peut-être déjà pour notre intérêt dans bango privé nous ne sommes pas là pour les intérêts on a pas il y a positivité à président de la République pour l'intérêt mon bobo isongolo non parce que j'essaie déjà de chercher l'argent na bidande balukala président de la République bino moko bo biso moko ba congolais parce que papa Richard population ezakana tendance ya kotala mingi makambo oh nanu esalemité bazo beta kara na makambo ezo salem. C'est au sala analyse. Lelo yo na pesa kaka exemple moko poto ke musikate. Il y a plus de 5 millions d'enfants au bazo nganchiki parce que bakata ka papa bazana na mbongo te. Il y a plus de 5 millions d'enfants. To suki wana te. Lelo yo eza na fonctionnaire moko te enseignant soldat policier o akoyebisanga ke salaire ne matati. Bien que tokolo bakemati à gravité mais boza ebele République démocratique du Congo mobima toi on a combien d'enseignants toi on a combien de soldats toi on a combien de policiers sous mandat il y a excellence Fachi Béton salaire il y a fonctionnaire congolais et zalaki révisé à la hausse tout ça ça fait partie à bilan il y a président de la République toye toujours dans le secteur wana il y a plus de 10 000 retraités. Oyo depuis papa mususu depuis soki 1900 combien nous na ye mais akenda ka retraite te pour la nini gouvernement ils ont disposé par moyen te oyo ko faire partir en retraite on a plus de 10 000 retraités et bino mongo boza ba témoin excellence monsieur le ministre Jean-Pierre Liaou la fonction publique a outa ko lancer offre ya recrutement ya ba nouveau nouvelle unité dans la fonction publique. Et tout ça, ça fait partie du mandat. Dans le secteur, il y a construction à l'école. Dans 4 ans, parce que bilan il y a président de la République, tout le bilan en termes de 4 ans. Dans 4 ans, il y a plus de 1035 écoles construites. Hein? Plus de 1035 écoles construites. Oh, on a lobé dans le projet à 145 jours. 145 territoires. Dans la lobélité. Mais avant le projet, on est à 145 territoires. Au moins, on a déjà l'école sous mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Alors que, à Kouta Kimbo, on a été au Bissonio Stoyebi. Sans même qu'il y ait le projet, il y a développement à 145 territoires. Il y a déjà plusieurs écoles qui se construisent. Et quand ils ont makasi, na 19 ans, Toyebi Zaki a Mutumsusu. Na 4 ans, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Tosuki Wanate. Parce que Bolobi, bilan est largement positif. Il faut appeler ça par argument. Tosuki Wanate. Bilan budget actuel. Ils ont déjà voilà tout sauté point là. Les loyaux République démocratique du Congo. Ils ont 5 habitants tous à la makasi na niveau à mapinga. Parce que bilan moko boyebi tous agressé par Rwandais, tous menacé il y a longtemps et pas Rwandais via M23. Mais mboka na biso ezaki na interdiction européenne ya kosomba ba instrument de guerre, ya kosomba ba instrument de défense. Mais sous diplomatie à excellence
Fati Béton. Aujourd'hui, tozongi na scène ya kosomba babiloko oyo eko sala ke to bunda bitumba biso moko. Et à part ça, est-ce que boye bien que budget na biso ya FARDC il y a plus de augmenté à plus de 300%. Et zaki service au secteur où zaki négligé auparavant parce que baebaki que yanke barobime la biso photos à la faible, il faut pas négliger Panzouana. Et les loyo côté armée Fati Béton. Merci beaucoup, M. Yannick Bateki. C'est juste une question à Souka pour Nangaï, parce que tu as commis déjà un Souka émission à Visso. Question Nangaï Zaboye. Tu as l'obéli mambo belé, mais tu netingana lingena bosa na retourna question moko na niveau ya territoire ya Mbanzangu. Boza combien de candidats na kati ya parti politique Ligue des serviteurs? Merci pour la question. Na niveau ya territoire ya futur candidat, de préciser. Na niveau ya territoire ya Mbanzangungu, Ligue des serviteurs, ils ont un candidat, mais ba futur candidat de baza. On en a corrigé un peu place tout ça jusque là 6 de Oyo baza national et le reste baza ba futur candidat provincial. J'espère ba bengi saki biso na Matadi d'ici là tozana réunion moko ya makasi na Matadi pona ko yeba correctement. Ndeko Yannick na ebité ce qui te repréciser le moko avant de clôturer na lombo serrage la kaka bandeko baza kuna que d'ici juillet ou août yemoko honorable Tingi Pulula Rosala awa na stade est-ce que promesse on ezakaka ou bien bo changer puisque politique ezalaka na ba changement pamba. Oui, merci pour la question. En tout cas, bandeko nanga ya lombo serrage pe bandeko belé tolaka ki bino arrivé ya honorable Ntingi Pululu na Mbanzangungu na mois de juin. C'était prévu honorable Aya na mois de juin et puis promesse wana ezananu parce que honorable nanu apesi biso liloba mususu te. Ayebisaki biso ki aoya na juin nanu abengisi biso te po ayebisa biso ki akoya lisusu te. Donc ezananu affirmatif te mais ezananu pe négatif te pour honorable asa la descente na yena ville Nabiso Yambata. Ndeko Yannick Batekisa, nous sommes vraiment très contents de vous avoir reçu dans cette émission. Je pense que Rosa Iloba Moko, avec l'espoir, il y a le prochain numéro Nabiso ya magazine sous les projecteurs. Merci. Eloko Yasuka Onakoloba. Et un message on a à la population il y a territoire en Mbanzangungu en particulier. Mais il y a la République démocratique du Congo en général. Toyebi ke maponami ezoya. Na conseiller bino population, biso population ngamoko na kati, tosale la sous sentiment te. Tozala ki dispersé, tozala ki complexé na ba 5000 francs, na ba verre à l'osso, na ba sakombe ya mungwa, mais biso mo tomoni résultat o tozwi. Alors, cette fois-ci, tous à la sage, yakoyeba nani oyo azo mérité kokende na parlement, to nani azo mérité kokende bisika moko songolo. Parce que ceux qui toko continuer na ba mêmes erreurs, toyeba ki na français balobaka. Même erreur produit les mêmes effets. Donc, ceux qui continuer na ba même erreur, toko continuer pe ko vivre misère o tozana yango lelo. Parce que bande konangai peuple congolais toyeba yango ke na misère o mboka na biso to nango population peza na kati to participer na misère ya mboka tango tozotinda ba mandataire oyo bazo baza dignité ya kozala ba mandataire tozotinda ba député oyo baza complexé mutu mususu balaxeka moi iPhone akomolenga lenga akeko voter mutu bayebiseke tokopesa $1000 azolenga lenga akeko voter mutu mutu musubino mo boyebi kazala ne ni malili ndeti libata basopeli mai bozuye bo voter to sale la sentiment te kinde kopete ono azaka mwana mama leki na biso ono azaka mwana koko azaka mwana boy na pesi conseil tozwa temps ya ko étudier ki oyo tokotinda na ba parlement. En tout cas, on est allé conseil Yannick Batekisa, nazo rappelé na ba oyo peut-être bazubiso na katikati ya nzela ke to yambaki Yannick Batekisa azali initiateur ya Asbel. Les amis de Yannick Batekisa Malola Asbel oyo azape également
cadre ya Ligue des serviteurs parti ya honorable Tsingi Pululu Babengi de père et de mère. Alors nous allons nous rencontrer prochainement puisque masolo yo tosilisi yango te toyebi ke ndeko ya nika kopesa biso so opportunité ya ko toyamba ye na ba émission mosusu tokokutana po tobeta masolo ebele ya mboka puisque mboka na biso na masolo ebele biso mpe atanke bajournaliste toza na mosala ya makasi ya koéveille ba conscience na bino, toza na mosala makasi ya koinforme bino ndenge mboka ezotambola. Tozalaki na ndeko na nga Vianney Kiasaka, c'est avec elle oyo to co-animé émission yo. Merci na équipe technique mobimba ya MC Pro TV, réalisation oyo esimamaki na Arma Basaoula avec assistance à Gypsy Sangana bandeko nyonso ba Rafat, ba Venice, ba Chibola, BBC to pesibino. Merci mingi ndenge bolandi émission Yannick Batekisa to sepeli mingi koyamba yo. Merci ngape na sepeli mingi na émission na bino pe na kozanga te koleka mbala sima. Tokokutana prochainement pona ko continuer masolo ya mboka.